Salut Balandiakin, votre top news, c'est moi votre humble serviteur Boulimi Benito. Et je suis là aujourd'hui avec notre papa Juan Zingankuvu, Joseph Juan Zingankuvu, et moi Lingaka. Et mon maman parle au bara, on m'appelle, pas je m'appelle. Les voix Joseph Zingankuvu, il est là, il va se présenter un peu parce que papa Landa qui était à la occasion, les cas qui une émission, les cas qui passe à l'occasion, il y a Juan Zingankuvu, bonjour. Bonjour. Ma présentation, quelle rapidité pour Balanda qui était le Balanda. Ezali sengo mingi pour na pesa présentation na ngai parce que yango nde eza originalité. On m'appelle parce que mutoko komi benga te ndenge na lobaka. Comment mutoko komi benga? Ozali Jano. Allez, donc, on bengi Jano. Non, on m'appelle. Je m'appelle. Donc, on m'appelle le roi Joseph Zingankuvu. 4 fois l'incarnation. L'ami fidèle de l'ange Gabriel. Les cousins de Jean-Michel Kanka. L'homme Joseph Zingankuvu qui a fait son incarnation. Ndenge na lobela kibino na mbala liboso. Alors na miniti oyo ndenge na yebisi bino ezali masolo na yeli bino à l'école du savoir oyo abiso ya Juan Zingankuvu ezali nini? Ezali soko totali dans la Bible parce que Bible est incarné monde mobimba. Soko côté dans la Bible Yesu ateyaki batu na masese na ba proverbe yango na biso petu ya batu masese on les a lokola masolo kuseka pamba te uzwa les 32 ans bimisa lettre. Non, faut comprendre. Oko comprendre comment? Parce que na kati ya masese oko tirer ce qu'on appelle l'essentiel. L'essentiel yango nde kosunga yo na kati ya vie na yo. Yango. Merci Juan Zingankuvu, le bala mo sert parce que mbamnene soka tala le Juan Zingankuvu azalaka vraiment ya oseka kaka lelo to ila esusu lelo le Juan Zingankuvu avant to kotana na profondeur moi mukie boni famille boni bana bazandenge. En tout cas bana bazali malamu. Famille toko. Ndenge ngai moko nazomona nazali bien na bandi de l'autre côté. De l'autre côté, vous voyez, maman passi. Na yebi pe kuna ezali malamu. Mais dans un premier temps, dengo tuningai, tozali malamu. Ok. Ok, le Juan Zingankuvu, lilo toye na école du savoir, lui a deuxième volet, il y a école du savoir. Na école du savoir, parce que ba bazolanda biso balinga kaka ba bile ya kitoko ano bimsela bango ba mate ya kitoko o aso avande otala akwa kozape suta oseka na oseka na école du savoir lelo idée ni noeli biso mate ya kitoko eli biso bande ya kin votre top news voilà nous partout dans le monde eza la faire passer mbo mnene na Londres atala yo aseka pesela bango mamto ibasolango. Ok, masolo ezali ebele parce que bakoko na biso balobi mwana po évoluer bien faut côté ya ye na masese na kati ya masese yango nde kopesa ye intelligence na sagesse lelo yo ngai roi Joseph Zingankuvu na yela kibino masolo lisese o bazo benga na français escroquerie accentuée. Na kati ya escroquerie accentuée ezali ndenge nini? Bolanda po bokola parce que ezali ebele to banokende na bino étape par étape na école du savoir. Mundele moko boye na kati ya Londres. Le Juan Zingankuvu avant no kota profondeur solo wana na kati yo malobate olobini ko eli biso école du savoir mate ya moko o ezopesa batu intelligence escroquerie c'est déjà les escroquerie soki na tuni mo mukie genre eloko memela biso eza parce que toyiba tebe bana ba genre wana torota ko te soyaka la mate ya babi mate ya pete suma eli biso parce que lelo toyebi ba msusu bae na mate ya kanda
misusu bayelama te ya pete mais tokotanga bakomona bango te parce que eza télé baoyo baolanda biso eza mpe mpona pib na bango eza propre te otanga komona bango différence nini oza entre bango yo na bango parce que bango bayelama te ya pete mosu ayelama te ya kanda mosu ayelama te ya nini toomona yango ebele yo na école du savoir sikoyo na école du savoir no différence nini eza entre yo na bato wana pesa ma différence ankia po donc différence eza monene. Merci mon cher journaliste. Différence eza monene. Pourquoi? Mutu mususu azo salango pona azo projeter bit moko bo pona avoir azo kaka moi quelque chose na ye na makambo oyo ye azo sala wana azo kota longo na matei te pote a bongola batu pote humanité batu oyo bazo vivre bazala malamu biso tokoleka mais tokotika eloko oyo po génération oyo eza koya bazala malamu. Ngai nazokende na ba historique pona koelimine babiloko mosusu ya mike mike tel que totala boy vol mutu mosusu soka za scro ayoki makambo mosusu ya bongo omona tiki yango nazokende nango na volet mingi ya mbongo te ngai nazokende na volet pona koinstruire enseignement pona humanité ezwa boyebi ezala malamu po te totika génération moko future ya kitoko changement de mentalité. Ok, balandi akini vo top news nalingi bolanda kabla bomboki différence apesi entre ba obazo na kusina mate ya peten oya na mate ya kanda. Lelo sko le roi nzinga kufu boyo kaye na moi sujet biso elu ya escroquerie to kali soir ngonana. Histoire annoncé ndenge ezalaki mundele moko boye azalaki colon mbongo ebele de nationalité hollandaise kombo na ye ezalaki monsieur Van der Beek. Alors monsieur Van der Beek soucieux mingi ya mboka na biso asepelaki pote aya kosala investissement na ye awa na Congo mais amoni ke kosala investissement na Congo esengeli na ngai na kota école de langue po soki nakomi na Congo mingi bakolobaka anglais lokola ngai naza koloba boye te. Alors akotaki école de langue kuna na Hollande boyebi toza na école de langue kintandu ezali kindibu ezali c'est vrai na bolandi pe kindibu na bakitandu. Ah mais oui to apprendre pas na yo mais eza bongo na kimufumunya ezali yo moko yebi ya sorte ntango koti école de langue bala moko aye kobima gradué na école de langue ayebi lingala kitoko jour ekokaki abongisi mbongo na ye ebele. Alors message epesami na gouvernement na biso un colon azoya tout ça kombo na ye monsieur Van der Beek bato bakei na aéroport pimpon monsieur Van der Beek ye wana avekiti ntango kaka monsieur Van der Beek akiti toi-même tu comprends bien abimi boye na porte ya avion bato babeti maboko. Ah, lobi mais je suis bien en tout cas. Bayeko yambanga kitoko akiti mbala moko ba memi directement et pas ya Fati Beton. Président de la République. Sans commentaire. Fati yuyebika Beton. Tango Fati Beton a moni monsieur Van der Beek. Allez, na cité de l'OIA babandi babandi kosola monsieur Van der Beek alobi tina yaki awa tout ça pese ba projet na tout abi ok atindi premier ministre Ilunga alobi bon bokende kulukila ye ndaku immeuble na ye po avanda bake kuna bake kulukila ye immeuble na Gombe tangu kaka bakomi na Gombe bapesi immeuble likaki munene ye moko alobi awa soki na vandi awa babiyebi bakoki kosala nga surprise. Alors po basala nga surprise te esengeli nazala na mbwa pour la sécurité. Moi j'ai beaucoup d'argent mbongo na nga ezebele mnokiti na oya kupendre ngo mais pour nazala na mbwa wana fo azala ya mwindu
parce que tozana pembe. Imaginez sorta pembe. Et puis tozana mwindu. Comment yo moko o raisonner sikoyo sorta mwindu wana. Alors il faut o lukila ngai mbwa mais faut izale ya mwindu. Oh. Tata wana domestique alobi oh c'est pas un problème patron. Nazana petit nanga moko kombo na ye andro kwa na banga moyo. Ye abokola ka bambwa. Ça va alobi n'importe quel prix ata $300 na ndimi mais azala ya mwindu. Tata wana mese mandikiti aye amoni mwana wana androkwa très courageux babenga ke kutu Maki Gaiver abengi ye Maki Gaiver we yaka tala patron na ngai azwinga na musala me azali na besoin ya mbwa me mbwa wana esengeli ezala ya mwindu wana mbongo ekobima na ndenge esengeli alobi okay ya mwindu oh ça va andro kwa kende kotala na kati ya bambwa na ye mbwa ya mwindu ezali te akuti kaka mbwa ya pembe alobi tukoki korate mbongo te wana domestique ayebi te ayebi kesi apesaki komande andro kwa na mayele na ya escroquerie ya mabe akei na wenze ya tomba asombi peinture asombi kiwi asombi kiwi noir aye kosomba sper black tango aye nango na butu wana 0 heure apakoli sper black apakoli servi kopakola kutete kopietika mbwa ekomi mwendo alobi non c'est pas comme ça di ekoki te oh, mwindu eza pete mingi akamati kiwi noir apiati muni ye mobimba komi noir mwindu komi koteba komi kongala alobi voilà na tongo ke komona domestique papa mbwa otindaki yango domestique ateli boye très flatté la couleur alobi oui merci beaucoup tozwi mbongo directement téléphone na patron oui papa mandekete mbwa izwami tuza kuya me kuta biso place nako dike yo nga moko na kuya nazwa yo toya na wenze moko babengaka Kintsako alobi oh ça va d'accord je suis très content oya alobi na uzela yo papa wana alobi na ndro kwa yo zela biso na wenze Kintsako ça va d'accord oh ça va papa wana kei na tongo bakute na mundele alobi oh nazana estengongo na lingaka bino ba congolais vous êtes découragés à côté na mutuka babandi kuya na musika mamuna andro kwa bayokanda kifo alata rouge andro kwa alata ki rouge batela na musika boye andro kwa rouge na mbwa ya mwendo munele bandi koseka lobia vraiment oresir bakomi ni wenze Kintsako bakangi bakiti bakute na ndroko bayambani mundele ayambi c'est très rare bino moko boyebi mundele akende koyamba yo boye oh po mundele yebi ke biso bato mwindu solo nkukutu soki pe ndenge nini mba ayambi ye combien androko alobi $100 alobi di la ndenge naza komona couleur ya mbwa je suis très flatté naza kopesa yo $100 te je kopesa yo $300 androko alobi ok merci patron apesi $300 au revoir androko akio mokusu basimba munene pardon mozoyoka apesi o babengi pengusa abeti miasi na kati ya wenze Kintsako cholo lilo abungi kaka boye na mbungu na ye oh mundeli kutwa kama mutu pakati mbangu bopona nini peut-être bon
domestique alobi no esengo kaka ndenge ya réussir mission na ya bon ça va d'accord chambo na coffre ba chimbo na coffre ki babandi kokende bakomi na ndako mondele alobi di papa Mandrikiti oui patron viens tala na lobi na yo mbwa oyo akoki kokota na ndako na nga te paske bino boleki salite lokola boza salite mbwa akoki kokota na ndako na nga te fola azwa be fo lekisa ye na pompe sukula ye malamu ya lobi likambo te patron alekisi na pompe kuna patron aza kolia na ye biftek ndenge bango bamesana ba biftek na yebi te mama biftek oyo baza kobenga bosusu oyo baza kobenga poso ya mbunda na poto etekamaka mingi yo yebi poso ya mbunda na boyi kokende na cheseme poso ya mbunda mundele aza kolia poso ya mbunda papa Mandrikiti atie nanu tranche ya liboso ya litanga ta amona mwa mwendo ebimi oh medi seke patron akoki kozala na raison me mwendo oyo euti wapi seke mbwa ya solo za salite vraiment biso penza bakongole toyebi propriété te malamu nazwa liniuka ke kokamata penza liniuka penza oyo ya solo abandi konguluta mbwa kutu aza koganga aza kokuanya mbwa aza kokwana te anguluti mbwa ezongi pembe domestique elobi me makambo oyo eza kocomprendre te me koma sa oyo eza miracle te patron ye mpe ayebaki te oui papa Mandrikiti patron awa mbwa iteli mbwa zongi couleur azongi pembe po toza na pembe misato pembe alors imagine pembe wana alors tango kaka patron alobi yaka na mbwa awa akotisa mbwa patron atali mbwa abi c'est pas normal oyo funa lata linette ya ntinui po te namona bien parce que je ne vois pas clair qu'est-ce qui ne va pas a changer linette atala boy aza komona kaka pembe alobi oh papa Mandrikiti obomi ngai vous m'avez tué alobi même patron mais vous m'avez tué c'est pas normal ndenge nini bobandi koscroke nga nanu na biloko mike boy patron kasi membongo non c'est pas possible non c'est pas possible patron c'est un cop quoi aïe ça c'est dangereux baluki vice versa batu baluki bakomi koya babeleli batu baye bakamata mundele balobi tension imati bakebotala botension bapese tout mundele aye kobonga ntango mundele abongi betala pema alobi non fona zonga pote lokola babandi nga escroquerie na bambwa boy alors ekoya grave ngai bambongo nyonso ekokende yango wana ezali premier volet ya escroquerie faut faire attention yango wana merci lycée Passy Bokele eloba nango papa Wanzika siko bakongole bafrappe mundele bascroque mundele bafrappe balakse o faire egola yemba bale na 24 akimi azongi Hollande eza selo mwa kitoko moi message ya suka poto le kanaba donc au s'est passé apesaki yo loba so repesa s'est passé canadon après to clôturer mission na biso to comme daoshi mama kasi mbwa munene eloko moko na koki koloba ba français balobi les bienfaits ne sont jamais perdus okoko zongo na ba anglais belé mama yokokufa pauvreté ya nini biso moko tosimbi likunzi mapamboli à chaque jour parce que oyebi yango batu bazopere sur planète terre mais bakomaka tina super causal bazali kotala mutu kaka te po asimbi bible omoni kaka ye nde mutu akosimba mutu na yo faire attention ngai Rwanzinga Nkuvu na yebisio je suis très content très eloko oyo biso na munoko na mboka na biso balobi nini yo kia fioti kia kukotanga mudiso oya ya muke yango ekotaka na liso ya muke yango ebengaka ya munene
Mais maman Passy, na sepeli mingi tala. Parce que bamona j'espère Maman Passy, tikana chela awa po mona pe lokolo oyo ndenge komi ambeli. Maman Passy, merci mingi, tika nzambe abenir yo na eloko osali. Yo ozomona ngo moke, me ngai nazomona ngo na bagrandeur. Et puis il faut koyeba bien, Maman Passy. Ngai okanisaka nga na tokutanaka te. Nga na yo tokutana boye te, me tosi tokutana. Nalutaki ndoto. Na ndoto tokutani na yo Maman Passy, olataki jaquette noire. Yo Maman Passy, olakaki ngai. Olobi na nga papa Zingankuvu le roi, biloko na yo kala te eza koya na moni yango. Mais eloko moko etikali, Maman Passy. Yo moko yebi. Yo moko yebi. Eloko ngo etikali nini? Eloko ngo etikali Maman Passy, nga na lingaka tango tozo sola na mwana na nga awa Benito, babenge journaliste moi je lui appelle mon enfant. Bona na nga. Sengeli na kambataka meme ata mwa nkoi moko boye na meleko esili esalaka nga mpe mwa bien. Mais na Maman Passy nga nakolela na nga te, nakokosenga mpe te mpo Maman Passy ye moko ayebi. Yango wana Maman Passy, naza awa, naza mpe na bakoko, naza mpe na bana. Nalingaka mpe Benito ntango aza koya awa, natungisa ye te, yaza na mbongo. Zani na mbongo te mwana bato ozosala mosala, mais il est en train de souffrir. Soki nalobi ke nalelela ye, oh papa pe akomi kosala matolo, papa pe ayebi matolo. Nga na kosala matolo te na mwana na ngai. Yango wana yo moko Maman Passy, oyo mke ozosala, nayebi ke kombo na yo mbwa munene. Mbwa munene oyebi signification nango. À la prochaine na ko expliquer yo mbwa munene, yo moko mipesaki kombo me ba kopesa signification eza na ba grandeur nini kombo wana. Kotika ngo te, eza na ba grandeur ya makasi. Yango na Maman Passy, nakoloba mingi te mere oyo yo sali, tika bénédiction de l'Éternel elinga yo ezala kati na yo. Ah, merci beaucoup. Allez, merci Baladiaki Top News. Tozalaki na le roi Joseph Nzingankuvu boki solo a sekisi biso a lobi lobi. C'est parce que j'espère au kata na oseka. Roi Nzingankuvu tokomi na suka émission na biso. Message no bombi na deuxième nini baye ba déjà balando balandaka biso balaki na école du savoir na troisième volet toyebi ke tobozwa titre tel. Lobela bangata ma titre na ba citation rapidement to clôturer émission. Ok, merci beaucoup. Comme ndenge na lobaki na roi Nzingankuvu, donc enseignement ekoki jamais kosila. Potengana za homme du peuple, ndenge inspiration eutaka na nzambe oyo akeli biso. Etape ozoko lene oyo omoni avant batu mingi basala querer. Mais soki déjà oke na fête kozala pressé te. Soki okemba na moko bandi kodunda bakwanga, estomac okokoma ventre bedona. Non, faut kende na ba légèreté. Ba légèreté lokola ba Miss Girl, ba mwa ba supu, ba mwa ba te, ezo sala ezo fungola estomac. Tango ya ko twa biloko ya grandeur, mbala moko fimbani. O tozo kende nanu ba bengango enlever les rideaux. Et pesa bino nanu moi en plaire. Qui est roi Nzingankuvu? Na rencontre ya oyo ezolanda sima nde tokokende na procès boyoka titre procès de monsieur le 1er janvier alias bonne année traduit en justice à cause de ces dégâts à travers le monde. C'est un monsieur qui est né par consensus des habitants de la terre. Il habite à l'océan Atlantique. Il voyage une fois par an pour venir visiter ses parents. Ses parents, c'est nous les habitants de la terre. Trop de bavures, ces paroles ont traduit en justice. Yango wana tokolandela enseignement wana pasi sikoyo tolonga na ba Miss Girl
tokoti sikoyo fo mutu alia atonda sikoyo fo bobanda kotonda yango tokokota na baenseignement approfondi tokende salutation napesi mbote na ngai mingi nanu epai na yo mama Pasi mbote ya bagrandeur mbote yango ya liboke me koyokela yango awa te yamba mbote yango à travers mupepe natindi mbote wana na mupepe mama tala bambote wana tozana mbote nga natindeli mbote merci beaucoup nazana mingi ya koloba te